bomba te bato ba tala biso ba yebi autour de Diana il s'est dit beaucoup de choses dans moi tamoro boy ba kota ki en conflit oh ceux qui na Gabriel ba kota conflit ceux qui na parce que tout le ba en vérité hier c'était quoi Martin ton nom ba ministre ba lingana raté ba sala na mabe mais ba comédien au moins ba kuta na ka ba lingana mais tu comprends que même ba on peut ba lingana raté ce qui fait trop mal les années vie de l'oiseau poison balobi o comédien mo za na simanango Chico Pululu akufa o comédien za simanango Pasteur Gima ou auto kufa biso to que balaxi muyombe gauche na sima balobi mamba ba poisson donc comédien so kazu likambo mutali boso ba suspecter za comédien ce qui fait mal yango wana mais après que il ba benga en français l'irréparable na kebo to ko réparer ngote après peut-être soit za master yesu le roi Lazare ba ko sécuissé mais na ka oyo ndeko akei c'est parti c'est fini ça fait trop aïe na maladie mais on devait aussi savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement na Brazzaville. Est-ce qu'il y a Belaki comment et là on y n'est qui est on sort et là on y n'est comme là qui est est-ce que famille jusqu'à présent on peut sa vraie vection on sort en moto et lelo mutu soka zu malade ou bien belé lo morboé famille bayaka babu maranan après ça muta kufi vérité yaka kobima après donc il faut pas toujours te condamner à bande on a biso et il y a pas comédien mais certes que ndenge Thierry Mombaya tolba wa kolingana ils ont vraiment été dans le milieu d'artistes et comédiens. Oui, comme Ramabé, ça arrive aussi. Ceux qui n'ont pas de théâtre, il y a ma baisse la ranine. C'est très important dans chaque émission. Le musicien te dit que Robino, Nanano va se la rater. Falina Fier va se la rater. Au monde, on ne va jamais ensemble. Déjà ça, security, safety, tout bien en anglais. Mais les comédiens c'est le contraire. Il y en a qui sont là, mais Banzonzi va se faire sarabango. Donc moi qui vis de loin, na soudé parce que la raté, mais Nzonzi c'est le qui va s'engagner. Et pour ces banques ensemble. Donc ensemble, on prétend, on va faux. On a dans un abattoir. Ensemble même, on a qui on a au bas au karaté, mais rôle les permettre, on va se la pète au papa et au moutaboué. Donc cela permet déjà qu'il m'a baissé la mappe facilement. Donc pour moi je dirais que à nos artistes comédiens, ils ont tellement des hypocrites, ils sont tellement forts, ils ont tellement vérité. C'est pour cela au monde entre eux. Mais pour la mort de Diana, moi je dirais, si on a condamné d'abord, on a un médecin qui tirait art. Mon frère, quand on parle d'un artiste, c'est une personne qui a structuré et a bien structuré. Pour un artiste, vous avez une carte des artistes, vous avez reconnu un mystère qui tirait art. Surtout dans les métiers, surtout dans les métiers au Congo. Il a sa carte des artistes dans la carte. D'abord, il est artiste vu la télévision, mais en réalité, la chose, on l'a reconnu dans le gouvernement. D'abord, on l'a reconnu. Bien à Beliawa, tout le monde a belle vie, il a une cotisation pour ne pas être solution. Tandis que tant qu'une artiste, elle est obligée, il y a sous couvert, il y a un ministère qui tire art. Et tant qu'artiste. Donc moi je dirais, non qu'il y a des volets. Nous avons le ministère Nabiso. Nous avons une question. Est-ce que les artistes Nabiso vont mériter qu'on soit peut-être qu'on soit aussi valorisé par rapport à Arabosal? Diana Azali Moko ya artiste wa sali belé na mboka. Moni lelo avant le ballon de Makambo yo, lelo koyeba na internet c'est comme une facilité. Mais tandis que Diana, 8 ans vraiment, il y a Koye Bana, au travers il y a Misala na Bango. Au moment, le lieu comme Koye Bana, il y a la babeze, na kotika babolumbu, na kosala bamakambu, de n'importe quoi, mais na bande kouana, en tout cas basala ki musala na Bango à l'époque, moi je me souviens, ils allaient au travers il y a CD. Et Nazolé là, et puis Tozolé là, Corporation Presse Mobimba. Toujours partager douleur wana aux familles ezui Martin Lobelo moko awake ba comédien bazo kufa mais ba ke liwa ezana couleur te liwa eponi mboka te liwa eponi domaine te ou culture te liwa eza pona biso nyonso to. Après confinement, réouverture
Réouverture Yanganda Taba chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko chez Djonga de. Weekend boza deja ya kosepela chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. L'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages et entrées gâteaux. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV, toko diembe la biso tu, toko diembe la biso nyonso, toko diembe la biso nyonso. Après confinement, réouverture Yanganda Taba chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko chez Djonga de. Weekend boza deja ya kosepela chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. L'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages et entrées gâteaux. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV, toko diembe la biso tu, toko diembe la biso nyonso, toko diembe la biso nyonso. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir encore à tous les Congolais de partout au Bozota la biso na Elengia Congo TV. Merci vraiment na babone nyonso au bomesana ko pesa biso confiance ko benga biso pour na ba actualité nyonso tosaka na kati ya République démocratique du Congo. Merci vraiment na bino nyonso tout au bozo komela biso. Sango ya mawa o tozanango yango moni tolingi to kabola pe mawa na babone nyonso batu nyonso balandaka même Afrique Elengi TV même batu nyonso balandaka Bombaya même batu nyonso bandaka Lido tozana biso nyonso ensemble lelo na kati Elengi Congo TV poto sona na bino pona sango ya mawa o ekoli biso na artiste comédienne Diana yango tobi to solano na bino. Merci vraiment tous ensemble to partager mawa na bino o ekoli artiste comédien yango pe biso ba chroniqueur ba journaliste to lobi to meke mpe ko sola pona yango
tolekisaka actualité te mpo bato nyonso balanda biso bacomprendre partout. Toza na Mike Lokamba, toza pe na Mumbaya, toza pe na Lido. Yango tolobi tosolana mpo na bino, mpo na artiste comédienne oyo akufeli biso Diana tosolana. Mike Lokamba sangwa mayo ekoli biso, yango tolobi tosangana tomeke mpe kosola. Po biso bamona biso tozalaka Fally Wera, JB, Kofi, même Frère tozana bango. Mais lelo sango ekoli biso, tolobi tokabwana mawa tosolana. Mike Lokamba, bonsoir. Bonsoir Martin Guy, bonsoir. Voilà. Alidor, bonsoir. Bonsoir Martin, bonsoir maintenant de ce Batalabiso. Mumbaya, bonsoir. Bonsoir Martin, bonsoir na bande réunion, mes condoléances na peuple congolais, ba comédien ainsi que famille Diana. Merci Toza Awa, sango ekweli biso, yango tolobi oleto ke na babar, oleto ke tala so badnani, mais to partager mawe ekweli biso d'artiste comédienne. Diana wa kufi yango tolobi to sangani biso nyonso lelo po to pesa message ya sangwa mawe ko libiso. Mike Lokamba to bandi na yo po to partager na ebi ke ozana passe na motema o ko libiso. Mon message ko pesa po lelo parti se comédien bazo kufa se ko kufa. Même biso pe ba journaliste to kufaka. Na ebi te message no ko pesa. Martin, d'abord on a présenté ba sincère condoléances. La famille artiste Nabiso, Diana, parce que Kobungisa, être humain, ce n'est pas quelque chose aussi facile. Parce que na minute yo famille de mutezo kapasi koleka biso ba connaissance nae. Diana azali moko ya ba artiste wa sali belé na mboka. Moni lelo avant le banon de Makamboyo, le lot koyeba na internet c'est comme une facilité. Mais tandis que Diana 8 ans vraiment ya koyeba na au travers ya misala na bango. Ozomona, le lot comme koyeba na eza na babezo na kotika babolumbu na kosala ba makambo de n'importe quoi, mais na bandeko wana en tout cas basala ki musala na bango à l'époque, moi je me souviens ezalaki au travers ya ba CD. Et Nazolela, et puis Tozolela, Corporation Presse Mobimba, Tozo partagé douleur wana, aux familles ezui. Martin Lobelo Moro Awake, ba comédien bazo kufa. Mais yeba ke liwa eza na couleur te, liwa eponi mboka te, liwa eponi domaine te ou culture te, liwa eza pona biso nyonso to. Mutna mutu, azana ngonga na ye, azana air na ye. Oyo Nzambe abongisa pona ye. Et balobaka na circonstance nyonso tout oyo ekomaka, il faut kaka to glorifier et puis to senga merci na Nzambe. Voilà. La tiki dans le micro, le temps bande comme ça. Merci Mike Lokamba, lobi liwe za na couleur te. Nasi Mumbaya Zolanda, na monaki président Masumu jour pasteur akufaki Gimario alobaki ke biso ba artiste et comédien tozo kufa belé. Je crois président Masumu alobaki yango. Biso ba artiste et comédien tozo kufa belé na liwe pasteur Guy Mario. Alobaki on a mort jour akufaki. Mumbaya lelo pe tobungisi Diane. Na ebité message noko pesa tomba to bazolanda yo président Masumu alobaki ke biso tozo kufa belé. Message noko loba. Bon, Martin, moi je pense que nous avons réitéré d'abord tout à l'heure pour présenter des condoléances à la famille. Il y a la comédie congolaise, Kota la Bisso, membres de la famille Diana. Parce que c'est pas facile, le monde est tout le bas. Certes, des émotions, le monde est ensemble, mais qui choque. Certes, on a obéla, mais on est sango mutabela qui sima kufi soit kaka. Mais quand la moto tu es abeli maladie moko boya caractère ou bako ko éviter parce que tokoloba te mais ndeko sa kei ba comédien ba kufa oui mais la réalité c'est boy Martin. On est biso bato toza ba personne publique, journaliste, musicien, comédien, footballeur. En fait bato moi mi balé mi ça to ba biso. On croit na maladie mokile koloba.
okufa mokili koloba, obala mokili koloba, o divorcer mokili koloba. C'est-à-dire autour de nous il y a toujours des choses qui se disent. Et ça facilité mais pourtant sur côté na venir na biso bana basio bazana âge ya Diana, to moins âgé que ba kufi belé na ba venir. Car surtout tout ça limité, surtout to côté chaque rue to na ba venir ba to ba kufi na bango. Mais seulement pour ce qu'il y a yebani. Moi makambo koloba ma. Et ngana yo to bomba te bato ba otala biso ba yebi autour de Diana il s'est dit beaucoup de choses na moi tamoko boye ba kota ki en conflit oh ceux qui na Gabriel ba kota conflit ceux qui na parce que tout le ba en vérité hier c'était quoi Martin to na le ba musicien ba lingana raté ba sala na mabe mais ba comédien au moins ba kuta na ka ba lingana mais tu comprends que même bango pe ba lingana raté ce qui fait trop mal les années vie de l'oiseau poison ba lobi o comédien mo za na simanango Chico Pululu akufa o comédien za simanango Pasteur Guima ya auto kufa biso to ke balaxi muyombe gauche na sima ba lobi mamba ba poisson donc comédien soka zu likambo muto liboso ba suspecter za comédien ce qui fait mal yango wana mais après ke ba benga ngo na français l'irréparable na ke bo to réparer ngote après peut-être soit za master yes le roi Lazare ba ko sécuissé mais na ka oyo ndekwa ke c'est parti c'est fini ça fait trop mal mais tout ça la ndenge nini président Massouma ko koloba mazapeka humain Yé pétangu na yeko koka okende peut-être ba okende avant yé yazokola mais nzambe mutalingi nani Mike Lokamba otoloba nzambe a préparé temps pour tout un chacun de nous Bible soloba nini ko komela mutu so nzambe za auteur na ngote même ndoki pa lia yo nzambe za quelque part a mona à permettre ngo soit permettre on a connu des cas nga babundisa nga na big pilote moi ça la 3 crash akufate mais akufa ndeni avant na portail ya lupangu ne aomela sucré 207 et tout ya kufi imagine dans ça les crash avion kufité place risque ça 3 fois mais 207 bato ba bika kufi donc liwe eza o mata moto mata avion o mata voiture o la na ndako na yo liwe ko kuta yo mais bango mo ba utaki ko soit na kalaté be change de parole salamaki to ki kale ba loba ki boye o bi boye ka ko artiste azana poison na minute otoloba le problème c'est quoi Martin biso toza ba pandisango oui biso pe entre biso pensez-vous que biso ne to boye non to soit différent entre ngana Mike tona Aidor tona Martin et ça nous arrive à tous mais pour nani seulement faut comme à centrer dans secteur moko c'est là où biso to vandi lelo oyo AVC, c'est une maladie évitable pour nous parce qu'il y a des arrêts, il y a veine et ça dans d'autres habits. Mais ça dure beaucoup plus la mauvaise alimentation, la problème hygiénique, mais mingina kokanisa. Ni les hommes même moto comme on kokanisa. Tant que pour nous la koufi, tu sais qu'il va comédien. Avant de quoi koufa, est-ce que bonne robenge sous na banzonzik na bino? Est-ce que bonne qui peut soutenir un bébé na ba producteur bonne salanine? Tant que koufi ne boyo ba kino mutu nanga master nanga. Pendant qu'on est vivant, liloba o ba comédien ba association mo ba ngo aimons-nous vivants, soit aimons-nous réellement vivants. Est-ce que ba lingana vraiment vivant? To lingana vivant. Oyoki ndeko na problème toyoka awa ada zwa poison oh non eza poison lokuta ba mona mela masanga mais est-ce que nani aloba que non ndenge ozu poison na bi maman mo emsu na Bukavu to na Goma soignaka zwa numéro mekana ko benge to luka solution te to tika ka muto comme na situation mabesi mato koloba moi personnellement ça me fait mal Diana alaki parmi ba meilleures cartes ya cinéma congolais bato lelo soki à part ba blo na biso to salara awa ya banzonzing soki ba pa ke libanda ba pesi casting atangi ako jouer a jouer na ba différentes couleurs mama chaque auto tika biso problème a minu mais to yoka biso tout na simana ba koma ba comédien et bimaki ti wapi to kena makambo ba artiste et belé ba okufa mais pour n'y a pas comédien qui fait comme donc ça fait trop mal mais ba comédien entre bango pe si y a possibilité ba revoir ngana oloba nanga belé pour comme to soit incriminé bango mais loko moko il faut to réfléchir nango ba ota ko like ça biso nyonso na ba journaliste na ba comédien mais monsieur to like c'est Mike la duchesse Moussapi mais avant Mike a le maman en bas le baki oui que pasteur de la foi le bar déjà la culte moko des hommes passés non attire attention mutute mais ba to ba continuer kufa ba fana no batala parce que ça qui na raison to na tort pour mais ala na mboka ba biso ki likambo yoko matruka na mupanzi moko batala non solution nango ba réfléchir non bango moko OK Mike la duchesse alobaki artiste comédien belé basala kindumba et belé ba PD ba to kisi après liwe mama chako lelo auto bungisi pe artiste comédien moko oyo ya munena saka musana kati mboka na biso alido message donc opesa tango moni sangwa mawe ko libiso lelo je pense que Momba lobi tout son rôle ba mas clé sincèrement on ngana rôle ba ne Momba lobi liwe za pona mututu mon frère mututu botamara
père na ngalobanga le morabi tonto va na yabi un jour son akufi yo foi bake bandeko baza bandeko na à l'époque je pensais pas qu'il perd ko daé mais quand ça la soutenir comprendre que mutako kufa pe mais tout ça il y aura des gens qui vont parler de nous n'a passé Martin Existaka, Aider Existaka, Mombaya, Yannick Obama, Mike Lokamba. Olinga, c'est inévitable. Le problème c'est quoi? Oui, comme Ramabé Zalara, tout le monde a peut-être ça arrive aussi. Ce qui n'a pas de théâtre, il y a ma base la ranine. C'est très important dans chaque émission. Le musicien te dit que Robino, Nanano va sur la rater. Fali na fier va sur la rater. Au monde n'a pas jamais ensemble. Déjà ça, security, safety, tout bien en anglais. Mais les comédiens c'est le contraire. Il y en a pas sur la rater, mais les bandonzing va s'en sarabango. Donc moi qui vis de loin, na soudé sur la rater, mais nzonzing c'est le qui va s'engana. Et pour ces banques ensemble. Quand on ensemble, on prétend, on la faux. On a dans un abattoir. Ensemble, on a au Canada, mais rôle permettre de la pète au papa ou au moutaboué. Donc cela permet déjà qu'il m'a baissé la mappe facilement. Donc pour moi, je dirais que à nos artistes comédiens, tellement des hypocrites, sont tellement forts, tellement vérité. C'est pour cela au moins on a entre eux. Mais pour la mort de Diana, moi je dirais, si on a condamné d'abord, on a un médecin qui tirait art. On a une fois. Mon frère, quand on parle d'un artiste, c'est une personne qui n'a pas structuré et a bien structuré. Pour bien un artiste, vous en avez carte des artistes, vous avez reconnu un mystère qui tire art. Sur les amis, tu as surtout marqué ça, mais c'est un métier au Congo. Ou bien là, c'est une carte des artistes dans une carte. D'abord, il est artiste vu la télévision, mais en réalité, la chose, on l'a reconnu dans le gouvernement. D'abord, on l'a reconnu. Bien, on a Beliawa. Tout le monde a belle vie, c'est une cotisation pour peut-être pas de solution. Tandis que tant qu'une artiste est obligée, il y a sous couvert, il y a un ministère qui tire art. Et tant qu'artiste. Donc moi je dirais, non qu'il y a des volets. Le roi Mouba connaît des bangouna connaît ce que le ministère n'a pas. Nous avons une question. Est-ce que l'artiste n'a pas mérité qu'on soit peut-être qu'on soit aussi valorisé par rapport à Arba Sala? Bien est mort aujourd'hui, c'est bon, à Koufilelo, à Kei, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'elle a laissé à ses enfants ou à sa famille par rapport à ce qu'elle a donné na mboka na biso? Elle n'a rien laissé. Tout ce qu'on a fait dans l'artiste, on a vu un grand prêtre logo là, Papa Wemba, à Koufa pauvre. Pourquoi? Parce que d'abord, le ministère qui s'est arrêté va reconnaître la valeur et l'artiste dans bisoté. Dans tout ça, moi je dirais, non, on n'a pas si gars pour la liwa, non, on a condamné batouté. Mon frère, liwa ils ont sorti belé mon bayalobi que mon Dieu ça 3 fois crash à coup final la liwa 207. Donc ça peut arriver. Mais si après sa mort, parce que sa vie elle est qui dans média, elle est qui dans théâtre, elle est qui quand un artiste, à côté qu'elle a une famille, qu'est-ce qu'elle a laissé par rapport à tout ce qu'elle a donné dans le gouvernement congolais na biso. Namboka na biso. Elle a rien laissé. Je pense même pas qu'il y a ça parlé. Donc moi, on note mes aragés, liwa et ça nzela batunyo so mais après la mort de nos artistes, sort ya ba famille na bango za ranini. Na tellement mina pona. Elle peut avoir un moana la famille, maman, bandeko, bien à Koufi, bien sûr, paix à son âme et puis c'est un condoléances à sa famille. Ce que liwa il y a dit na simanango. Bon ça fier ba que nous ça théâtre lobby. C'est ça. Moi, merci mesdames et messieurs. Voilà Diane, artiste et comédienne Oya Koufi Lelo. Atiki biso yango to sangani vraiment. Donc Mike Lokamba to sangana Mombaya, to sangani biso no Soudan Lidor. Mike Lokamba question sous kapoto kabonanga na yo. Lelo o Diane Koufi asali trop pe na mboka na biso République démocratique du Congo. Bato belé ba hotel na biso. Tango Koufi to sangani biso no tout poto partager ma to pesa message na le Congo de tous les partout au bazolanda biso. Président Masumu alobaki ke biso tozo kufebele. Mike la Duchesse alobaki ke artiste comédienne baza ba misu baza bandumba misu ba lesbienne misu ba PD. Mais lelo oyo est-ce que Diane akufi na liwa o nzamba zo senga ya solo ou bien na liwa ba tomokili? Martin parce que makamuna bango pe misu ezaka moi compliqué. Mais
toza esengo te na liwa ya mutu tosala feti te toza na mawa mais tozosola kaka na bamaloba na bango mo baartiste comédien. doit savoir que na matière ya liwa mutu moko taza expert ya koyebaka baliwa ya moko na moko. Là aux autres nanga question ça kofi liwa normal ou bien liwa normal te. Bango moko bazolobaka air moko na bémission baza na bolingo te entre bango eza na problème iti eza constant au bango bazosala. Ça n'a rien à voir na liwa parce que liwa eza nzela ebosengani ya nzambe. On comprend donc nzambe voilà nzambe tinda biso to botami tout mtasali vina et après eza na katikati eza obotami mbala moko pe kufi to mona ngba bébé abotami mbala moko be mordé. Donc voilà pour dire tout simplement que liwa eza pona biso batu teto déterminera que non non on a nazoba constant na bango nde basali. Martin, est-ce que bi combien d'un cas dia auto benga ba sorcier na mboka o mais ba okufa te bazali est-ce ozokanga bazali ngana yo so si to que là mais ça na bato ba olamuka ba kepe ba lie ba nie on se comprend ba benga tout viso et tout fia ba to est-ce biso to lo ba réalité mais toza sangwa mawa pour dire tout simplement que monde des na ba réalité nango c'est constant au bande qu'on a biso basali que monde à théâtre et beba monde à théâtre lesbien ba PD oui constant au peu bango basali peut-être et que cause à la réalité dans certains angles. On comprend? Tobo yangote. Mais est-ce que yango wanande des raisons na bien na que nous direct. Est-ce que na presse en ligne? To la presse en ligne ba PD bate. Ba lesbienne bate. Ba ku fate pour aninza mais dem to protéger bango. Apa na obaluka nanga. Ba to kiss pe bazali. On comprend? Non. Monde des airs ko beba partout na domaine nyonso tout. Monde des airs beba ozomona ozobo remarquer ngo na théâtre parce que batebele ba olobelango bozo remarquer on a presse ligne parce que batu ba olobelango te mais yeba ngo ki na domaine tout kindumba ezali kindoke ezali marambe belé ya mabe ezali mais yango tene mtolo bake non batu bon ceux qui mutazui révélation par exemple c'est autre chose ndeti pasteur de la foi azora révélation déjà nandenge conduite eza bien voilà c'est autre chose. Donc prophète a eu révélation que batuba bongwana c'est autre chose. On se comprend mais pour dire tout simplement na nature ya liwa eza na domaine moroté donc voilà. Merci vraiment donc to succès boye to nga juste to pesa message na batu nyoso ba la biso na ba selo moko photo e bango ke moni mutu soka kufi to le toujours na bonheur na ye azala sambola tambola ki boye azala simba ki boye azala sala ki boye azo mériter toujours ba honneur voilà parce que servi mboka na le lenge nyoso tout a servi des gens mboka d'abord vie ndeko na biso ya mwasi Diana to ebaki yango lisusu te parce que abungaki na milieu asala ki voyage na ye ndenge na okaki na Brazzaville ou meli pe na Brazzaville bon voilà mais le temps qui a confié et salon biso to monikara aye na maladie. Mais on devait aussi savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement na Brazzaville. Est-ce qu'Abela qui comment et là on y est qui est on sort et là on y est comme là qui est est-ce que famille jusqu'à présent on peut sa vraie version on sort en toyebi lelo mutu soka zu malade ou bien abeli lo moroboye famille bayaka babumaranan après ça mta kufi vérité yaka kobima après donc il faut pas toujours te condamner bande on a biso et il y a ba comédien mais certes que ndenge Thierry Mombaya tolba awa kolingana eza vraiment te na milieu ya ba artiste comédien kolingana ezate wana penda mutakoyi koboya ngo azate donc voilà. Merci vraiment donc Elenga Congo TV merci vraiment ndebo nandi biso to partager mawa ensemble na famille artiste comédienne oyo a Koufi atiki biso merci vraiment na Karisha Sadi qui partager mawa et ko sala bien merci pe na Paulo Tudilu partager mawa merci pe na boss
Pedro Banza na Turquie, donc force tranquille et qu'on s'en bien. Merci Pena Junior Langue, to partager mawa. Merci na Gaël Katanga, merci P na Engambe Maboko Banki Ozota Labiso, merci na Fabio Lamadidi, merci na Romel Mosengo, merci na Chukuma Papa na Baby, merci P nani Mike Lokamba. Je me mets là. Nani te voilà te voilà na boka na ngai te Mike okosinga na boka te. Merci na boutique d'habillement et frotte à mode chez Daddy Lukombo Ozota Labiso, merci na bino nyoso DJ Tobis na pesio mbote Yannick Obama les câbles Obama na yo to partager mawa mais nani o Mike alobi na boka te. Oh Mike, pardon vraiment. Merci. Tu partagé ma Elenga Congo TV Martin Engi. Double vitesse à fusée. Merci Pena Pati Kiketi. Nangola, merci na Pati Tchekola. Na Pession Botenetes Nil. Bon à la brancher. Merci Pena Glody Diasuka. Tracy Melenga Pro. Martin Engi. Double vitesse à fusée.